Mbote na balandi na biso nyonso ya Jika TV News balanda biso mokili mobimba to pesi bino balosa ko baingeta na bino bipai nyonso bozali ngonga pona biso pona musala ngonga pona biso pona kusala musala penza ya solo penza ezali Jika la mère des nations la maman de tous na pesi bino lo sako baingeta na bino bipai nyonso bozali hippodrome oye tozali toujours na mode ya hippodrome toko pesa bino mbote à l'attaque comme à la guerre oye biso tokoya parce que biso to lukaka likambo te mabe na moto alukaka makambo parce que soko luki makambo zali ko s'attendre te na luki makambo bato mususu bakofanda kimia wana okosi parce que soko luki makambo biso tokoya ko répondre et puis réponse na biso ezaka un peu piquant piquante et alina mutu moko tuninga Jika olobaka français te pona nini otanga te ya solo na tanga te numéro na ngai ezali wana ya solo soko lingo ko tsanga ikelasi ko tsanga na kelasi ekozala malamu mingi na monete oyo Gilbert akotsaki ngai ezali moke soki na bosalisi na yo pe na bolamu na yo olingi ko tsanga kelasi ekosala ngai malamu mingi koleka losako na bafani ya mopao mokonzi losako na bafani ya mamasi losako na bafani ya Yosubi losako na bafani ya Fabrigas le maestro losako na bafane ya Ferebola losako na bafane ya ba musicien tout ya monde entier bongo na kopesa ingeta remerciement na ngai na moto a cédé biso bureau na ye mama aidé apesi biso bureau na ye poete to salela émission depuis mama aidé azali biso penza to osala kaka awa ba émission na biso to pesi bino ba ingeta na bino puis to lobi na bino ozali na problème ya loposo wana problème o ezali ko tumisa yo aidé bota azali ko benga yo na lombango numéro na biso ezalaka affiché kaka wana contacter biso batampo elekeli yo teinture rezo simbate banduta bipai makambo ebele contacter biso même o etali pota libumu la famille en tout cas il s'engage contacter biso tozali wana pona bino merci beaucoup j'espère bien que vous allez bien et biso tozali pe kokende malamu elongo na tatanzambe merci beaucoup tolingi tokota na muzinga makambo na biso tolingi tobeta masolo tolingi to solola tolingi to partager ensemble avec vous j'espère bien que vous allez bien ma famille et moi aussi je me porte très bien par la grâce dédiée. Pas de problème, la famille. On continue toujours ensemble avec vous. Affaire Balongoli Libanga ya Didiston. Yamona moni hippodrome pesi bino liboma, hippodrome pesi bino mapala, hippodrome zangi si bino kimia. Boluki Koffi Olomide na ba façon nyonso bandeko. Affaire babwaki biloko ya mama li ya libanda. Bon fouti quelques insensés à internet, bon fouti bango mosolo, et pesité, et sopi, et kei. Et retourner contre Bilongo parce que Bilongo de Botinda Batouba qui ne peut récupérer Babiloko. Katana. Bilongo de Botinda Batou, Baya Rosoa Biloko, ba secret de Milibanda, et puis Batou Botinda Baya pour défendre Bino, Basala Yangonandenga Mabe et Sopi Bino et Bambi Bino la famille. Je crois que les complot moko botier en place, les complot moko botier pour déstabiliser Koffi Olomide par rapport à concert. Maintenant on a que bois bana, bo jouer na ligue moko ya ba débutant. Donc moni bato ba bandi sika, bo jouer penza na classement moko ya bana makasi. Donc c'est bon matali kolo makasi po boko kalisusu ko beta jango mingi lelo e komi likambo ya libanga ya Didiston mais totika baje na yoki quelque bandoki na yoki quelque ma sœur kolelate ma sœur kolobate bazo menacer bana nanga kolobate ba chebilo ma sœur tu avais commencé tu vas terminer ça biso tolobaka na libumu ezaka na bato modèle na modèle mais aoza en face na yo na bato ba jouaka ndenge moko bino bo jouaka biso toko kendeno na ndenga limiemia et na bato musu ba kendeno na ndenga limiemia te de la même manière yo zui temps ozui moment bato ba otalo sali première vidéo ya humiliation contre Mamasi Batalio. Deuxième, aujourd'hui, temps, il y a humiliation contre Mamasi Batalio. Aujourd'hui, il y a troisième Batalio, yaya, balobité. Ba combattant, ba combattante.
basumare ya mama sibola mukata ekoki yo mutu akosala réclamation te yo mutu akolela te yo apomba ma chérie tomipesa respect na baage mosusu tokomi nango nalobi boye est-ce que boyebi définition ya remix est-ce que boyebi définition ya remix est-ce que boyebi na bandeli boyebi définition ya remix kobandela eloko soki boyebi yango te botuna ba Nigeria bango nde bamakasi na remix nzembo moko ako remixe yango ata 4 fois na ba musiciens différents et na lolenge azokendele yango ezalaka lisusu na version originale te na remix babakisaka na remix balongolaka version originale parce que eza na présence ya bato misusu na kati leyo mbo bino botelemi bolobi balongoli libanga ya Didiston. Je crois que boza na kati ya recherche ya koluka Koffi Olomide makambo mais botika kala te hippodrome totikali ka na 1 mois baza concentré na concert place wana loyembo wana eza remix et mon papa waza na kati ya ko remixer banzembo na ye esala bino pasi te soki bomoni ke na nzembo mosusu babwakaka mutu libanga wana se retrouve te yaya ebongo soki oza kofaire partie na bato bakolekaka na internet matin midi soir kofinga Koffi Olomide parce que majorité ya bato bafinga Koffi Olomide na kilelo bazalaki bato oyo na bandeli bazalaki bato oyo babandaki kotuka babandaki kofinga babandaki kofinga bato to babandaki koadore mopao siko oza sur na remix na ebandeli to bobakisi to bolongoli okozala te je n'ai rien dit soki botali na baremix nyonso mopao azobimisa hippodrome eza ça veut dire que toza na kati ya promotion ya hippodrome la famille nga nayebi te bokomi kolimite na artiste ça veut dire que ndenge abwakaki mwana na version originale na remix mpe fo azongelaka mwana bokamati mamasi ya bato botie bomoni te sindi aye kobina asepeli ndenge balongoli libanga seke soki sindi il faut sepela il faut longola mabanga nyonso bino nyonso boyebi ke platinum eza bu ya kalelingaki ebima bandakala avant makambo nyonso tozomona na internet ebima na platinum combien de mabanga ya Didiston eza na kati même na loyembo oyo mopao basala featuring na Davido Didiston aza na kati eza na platinum mais platinum ebimi bana mbonge platinum ebimi bana ba problème est-ce que bomoni papa 8 ans mon papa aza na ba erreur mais côté rôle ya mon papa il est le meilleur côté wana muto akolongola azati ayebi kotala eza ba caprice eza manipulation azaka mwana nga te na ete mwana nga te ezaka manipulation ayebi kotala o eza manipulation o eza boy azaka mwana nga te et prévane kazaka muto liboso ya koya koloba stop na mwana nga te boza sur soki mama si alobi lelo na minute oyo babanda kosupprime mabanga oyo babwaki Didiston bino bakosepela te boyeba ke ça n'a rien à voir na o te basupprime libanga o bate la famille eza remix na kati ya remix il y a toujours des changements il y a toujours on ajoute on enlève voilà pourquoi soko yoki nzembo moko ba remixer na mutu moko boye olobi ah mais ça c'est beaucoup au bayemba oui ce qu'on y a version originale nango kende koyoka yango na kozwa par exemple les zembo ya Diamond comment ça va
Zoa version originale, il y a Diamond, il y a comment ça va. Zoa deuxième version, il y a Diamond. Featuring avec au moins 3 ou 4 musiciens. Et ça, à place, il va comment ça va, donc comprendre que. Et ça, featuring, il y a comment ça va. Version originale, les autres. Ce qui est la première, la version originale, Diamond d'abord qui va tout. On comprend que la deuxième version, il y a featuring, to remix, version originale, les autres. Pourquoi Bolingi ko transformer Makambo? Pourquoi Bolingi ko créer baranking? Pourquoi Bolingi ko luka Makambo place Makambo ezate la famille? Tous à la batte. Botika musicien à paiement. Bon mitia na place ya Koffi Olomide la famille. Bon mitia na place ya Koffi Olomide. Koffi Olomide aza papa. Koffi Olomide aza leader. Koffi Olomide aza na ba famille. Koffi Olomide bandeko ana besoin ya kimia. Koffi Olomide aza organiser concert. Complot yango ba futi bino combien pour déstabiliser Koffi Olomide. Parce que biti na bino eza beau atteindre sommet zaline concert ya hippodrome. Biti na bino eza concert ya hippodrome. Alidoro lelo bino bolobi mino akamati Alidoro asali soki ndengeni na mona mamasi ko commander Alidoro koyemba yango eza kolakisaki eza ko faire partie na baloyembo ya mopa mokonzi et puis ngai nazala nga nzembo nazali ko salela côté professionnalisme nanga naza ko salela côté professionnalisme nanga. Et ben epelé si tu vas faire l'analyse bongo bayebi même ba tiktokers même ba youtubers boyebi que version originale na remix ezala ndemo donc bino bolingi mo dicter artiste que na remix il faut ça la boy et pourtant artiste na minute oyo azo beta biloko akobeta na hippodrome artiste na minute oyo aza ko remixer biloko na ye ko epesa ye makambo na tawana aza ko zongisa yango. Vous croyez que bino boko longola peu importe où ils ont les canaux internet boko longola place ya ki papa na vie abana na ye jamais. Moi na ye moko nda yebi malédiction ko attendre ye moko nda yebi balobaka bana poto malédiction zwaka bango te nga na yebi nanga te mais nyonso ya liboso mais papa aza na ntango na te libanga balongoli yango sindi asepeli yango sindi ayekobina ka place wana ya libanga yango sindi ayekosala bandeko sindi asala bino nini mwana mwasi ya bato bandeko sindi asala bino nini sindi azosala promotion ya hippodrome nzembo wana batie version hippodrome tous les remix eza version hippodrome na bandeli tous les remix eza version hippodrome tous les remix eza version hippodrome na bandeli tous les remix eza version hippodrome. Mama si akosala ka promotion ya hippodrome elo musupe akosala ka promotion ya hippodrome ça n'a rien à voir la famille soki pe bandaki kosenga que côté wana babwaka ka place so babwaka ki mwana abina akobina parce que mama si côté professionnalisme akokani na mutu te ayebi kosala différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Mama si azo continuer kosala promotion et promotion mama si azo sala eza na remix boni mozwi musala ya koloba boni mozwi musala ya kopolémique sur vie ya motu gratuitement boy boni mozwi musala ya makasi ya kopolémique na vie ya motu gratuitement nga peza sala nga somo e pesa nga kobanga elengisa nga penza parce que bozwi pena temps ya kopolémique na vie ya motu bozwi pena temps ya créer ba polémique bosuki wana te non mona motu mo ba yo tshela nga na ba commentaire
Mino sali mabe. Tu dois encourager ma bé. Tala. Didi Stone a tellement awa. Ba wario tout bazala na sima Didi Stone. Bo condamna Didi Stone te gaza mabe. Mino zo la promotion à papa na ye. To soki kaka muto zo tombola Koffi Olomide amunguna na bino. Mino zo la promotion à papa na ye. Ya hippodrome. Ça veut dire qu'il y a ça ko zongi sa balo yembo nyonso. Papa na ye yemba na mémoire à batu. Et puis il y a mon pas à côté qu'à imaginer l'internet parce que ça moto a messé na qui l'internet c'était. Makamubozo sala na ba complot na bino bosala ki moi je crois que ezo sopa bino je crois que ezang sabino kimia je crois que un certain moment botika parce que hippodrome betama oui concert wana esalema batu bakoya plein même si vous créez ma polémique pour batu ya poto bazaka sensible bosala bo créer est-ce que wana image eloko basala Mike Kalamba et pas Penel quelques jours ya concert ya Mike Kalamba ya Zénith. Bon, voilà image Penel la salaye. Nana yeba ke Zénith e kotonda ti libanda. Mutu mota yebaka. Nana yeba ke Zénith e kotonda ti libanda. Et depuis image wana Penel a changé contenu, Penel a comment le en anglais, Penel a déposé ba congolais, a comprenait que ba congolais ba manipula ka batu, mais ba sale la ka o ba lo baraté. So bo tia na mutu na binoki, makambo bo créer lelo et pour détruire concert Koffi Olomide, boza ko se tromper. Et ana batu belé ba na besoin ba yo kapé ba yamba Koffi Olomide a beta comme ça. Parce que so ko ligos o kumisa artiste o lingaka, kumisa tango za na bomoyi. So ka Koffi etikala ba souvenir. Loko abiso. Na comment na souvenir matin midi soir ya papa quand mon père était quand mon père était quand mon père était. Donc mettez-vous ça dans la tête. Mettez-vous ça dans la tête. Même si vous faites quoi, même si vous manigassez quoi, hippodrome là, les 19 là, la famille, on sera là. Il y aura plein de monde que vous-même vous ne pouvez pas comprendre. Ça sera incroyable. Parce que j'ai vite compris que non, c'est quelque chose que vous avez mis en place. Vous utilisez des mots pour attirer les gens, pour attirer les gens. Vous utilisez le système d'être victime. Vous êtes des victimes. C'est depuis longtemps que vous êtes toujours des victimes. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que cette histoire va se terminer? Quand est-ce qu'on va dire non, c'est fini? On a changé de chapitre. Quand est-ce qu'on a dit, on va dire que non, à cette fois-ci, on va parler d'une autre chose? Parce que quand le musicien existe là, il y a toujours des actualités. Mais actualité de cette histoire-là, on tourne tout autour seulement de ça là. On doit changer de chapitre. TikTokers, YouTubers, influenceuses, tout le monde sait bien que quand il y a remix, il y a des changements. Quand il y a remix, il y a changement. Platinum est bimine en 2024. Mais en 2024, c'était chaud ici. Didi Stone à gauche, Didi Stone à droite. Est-ce que mon papa dit, comme il y a des problèmes à gauche, à droite, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais supprimer. Non. C'est sa fille. C'est sa fille. Il y a combien de mabanga de Didi Stone na Platinum? Il y en a beaucoup. Mais acceptez-vous, lorsqu'on fait des remixes, ce n'est pas version originale qu'on va remettre. Vous êtes. Je ne sais pas. C'est là où j'ai compris que ils ont complot contre le Koffi Olomide. C'est là où j'ai compris que vous avez préparé quelque chose pour nuire à l'artiste. Et pour nuire à Mamassi. Et vous savez bien que pour toucher Koffi Olomide, on doit toucher Cindy. Parce que Cindy, c'est le point faible de Koffi Olomide. Alors la sensibilité, vous touchez Cindy, vous ne savez pas que non, Cindy c'est la guerrière. Elle dépasse même la guerrière même en personne.
Parce que rien ne peut renverser Cindy Leker. Quand vous venez là, elle est à l'aise, elle savoure, elle est déjà même. Elle nage dans le monde de l'amour. Et vous êtes en train de crier. En même temps, elle ajoute la promotion totale des hippodromes. Elle s'en fout de vos blabla gauche à droite. On doit accepter la famille. Vous voulez que tout marche tout autour de vous. Même remix. Vous voulez seulement Kakabino atabalela le kumu yango na modèle à bon côté. Bande. Nako kanisa mone de koyo tuni mutuna ke na kanisi teke Cindy Love mutaza kotinda bino ata bolobi bolobela kaye na tuni yo pe mutuna na kanisi teke mama lia mutako tinda yo. Soki mama lia mutako tinda yo te c'est que yo kokoloba modèle lobela ka mama cité. Soki yo kokoloba te modèle lobela ki minute. Donc sentir pression. Mais on ajoute encore pression jusqu'à ce que tout le monde va disparaître. Vous avez cherché la guerre. Nous, on est là. Biso to robarate, biso to sala analyse. Mais ça na baguerrier na baguerrieuse. So balobi ba ciblé yo. Yaya, ezakande ba pardon la nanaka. To tika. Mais la minute je crois que on va aller comme ça. Personne ne plaît. On dit que c'est bien toi tini ba. Atina rapé mutute. Aye ba rapé mutute. Likambo ngonde yango atinda ka mutu te ba yeba ka mutu te likambo ezande bato ba yeba ye nde balingaka basimba ye te likambo de yango wana bino bo imaginer kite likambo mama si oyo ngabona omona ngondire eza histoire ya bana Israël na Égypte. Histoire mama si e aka loko histoire ya bana Israël et d'Égypte. Pharaon dit marateke bana Israël ba ko traverser mer rouge ya moko mona lelo mokili bobimbe ko kam. Cindy ça na orchestre était à demeurer kaka na quartier la tête. Comment Cindy a cause na ba fan ya modèle la boy likambo ko lekela bato ta ba Pharaon tout ba ya na vie ya mama si ba ko tele ba ko croiser maboko ba ko taka ndenge. Mama sina mampinga ne bako traversa ka mer rouge bako kende ba misusu bako dondwa ba misusu bako simba ba mbisi ba misusu bako ba kote to okende to evite to golia te tika na kamata mbisi ntango Pharaon na batu ne bako ya ba dindami bo depuis bo bandaki ko dinda na mer rouge bo lemba te bo dindami pe mingit yango balobi libulu yoza kolinga kokunda moninga soki la ezatana yete. Écoutez, arrêtez avec cette histoire. Il y a quelques Olomide ou bien Mamassi, à l'Ongoli Libanga, il y a des distances. Non, la famille. Ça là, même s'il y a quelque chose, ce qui est dans la place au fauteuil pour la vérité, et c'est le la vérité. Le Yemouan est un remix version hippodrome. À chaque fois il y a un remix dans une unité, il y a toujours des changements. Ceux qui veulent nous la chronique musicale, aux tiktokers, aux youtubers, ça veut dire que vous avez une maîtrise de la musique. Si vous avez une maîtrise de la musique, elle dit qu'on a un certain moment, si vous avez la bêtise, conscience na yo moko pe écouter ko songelo lo bité ba bêtise non sala, eza vraiment nzela o esengeli te. Ba bêtise non sala, eza vraiment libanda. Esengeli na sala ba bêtise oyo na normal. Parce que tout le monde sait que lorsqu'il y a un remix, ce n'est pas la même chose. Arrêtez avec Kofi Olomide. Les fans, les Cindy Love, tu me mamassi, ma fan ya mopa ou mokonzi ya monde entier. Je vous remercie. Ma vraie fan ya mopa ou mokonzi, je vous remercie. Ma soda mampinga ya mamassi, ya bino kutu et déporté. Yango babwaki, ba Cindy Love. Aujourd'hui, banga musuni et pas père. Père Nicolas Wakabino. Bana ya mama sikwa. Ba Cindy Love. Père abwaki li banga musuni. Ezui mutu tout. Oyo qui passe. Ezata ya ba justification te. Tu as cherché la guerre ma chérie. Kutana na batu bazali boso na yo. Ba o bazaka prêt ou prête ya kokota na potopoto kodinda kosakana na danse nyonso yo kolingela baza wana kolela te
otena ndimi te resindi mutatindi bino atinda kabe mutute pa yebi mutute basala ngoko balingaka ye nasuki wana je vous aime, je vous adore. Histoire et un remix la famille, laissez Koffi Olomide tranquille, laissez Mamassi tranquille. Laissez les noms. Il y a Batou. Les amis, je vous aime, je vous adore. Bienvenue chez Ede Beauté, clinique de réparation contre les douleurs. Pour nous posonabino, numéro na monsieur Zaliwana. Contactez-nous vraiment. Beaucoup n'ala jamais d'ici. Na problème à batampo, na problème à banduta, na problème à vergeture. Peu importe problème n'y a sur vos animaux, yaka na lumba chez Ede Beauté. En tout cas, au koseka, oyesekisaka. Je vous aime, je vous adore. Na lingi mutinyo salinganga, na walinganga te, na lingi. Oye na commentaire yamabe, jika penza zala kawana pour na kuzumisa na zela. Et attention, jika zala